Comme les Kambafali, comme les Kyo, pour nous chroniquer, c'est mon qui est musicien. Par rapport à nous, évitant que Médor, nous allons Fali. Nous avons rimé autour de circuler au moment qui confrère mon corps, qui est à Kokanga pour la première Kambafali, bateau, tant vidéo, qu'on finga, mouton, même pas à niveau, on a aussi micro caméra, on dit qu'on finga, soit de la Tinda Kyo. Au moment les caméras, les musiciens, oh, il y a Mickey. Bango anande ba osalara na ba chroniqueur oyo alors omoni mamango to mo comprendre ti mutu mo ba fana ne chez bango la palais ala muki maman boy site internet asimi micro atangeli ngote il fasike ebiete bubu ba pese micro site internet allez abandi ko sala babuzo ba ko filima ka banzoto na ye apibila ngo o babenga ngo base ngo monike to ba yimutu nyonso ofinga Fali Ipupa ofinga Koffi Olomide ofinga Jibe ofinga Ferry il fallait to tino makala okebe no fani na makala obeti 5 ans na makala so totali musicien oyo atinda ko finga abi miso na makala sala na ba musicien ba sala kombote ba sala na ba Ferry te on sala jamais na Ferry gola jamais na Fali jamais na Wera jamais na Jibe jamais na Koffi Olomide. On s'en va bangote. Aye ma bien boyo kadesha. On est comme ya fa. Et dans la ba na ba poto nyonso. Et dans ba na Kinshasa. Soki bo meki ko finga kaka Fali Ipupa. La tanga mlo kombo. Fali. Bo meki finga Fali. Bo meki finga Ferry. Bo meki finga Jibe. Bo meki finga Wera. Bo meki finga Papa Chéri. Bo meki finga Bill Lacoste. Ngala Médor. Na ko yela bino fara. Pe to roya na ndenga ko lata. To roya na ndenga pa pale. www.poto.com www.poto.com www.poto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pila. Moto et pila na poto. Kembo, alege moyo lele. Kembo yo mama, alege moyo lele. Tobine la gangolo na ozana. Kembo, alege moyo lele. Poto na ozana. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso ali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour monde entier, partout vos zones d'abisso, balamignon stuya, www.poto.tv. C'est votre émission que vous aimez, Plateau des Stars, émission où est présentée la beauté troublante de la presse. Autrement dit la Katangaise, comment ça dit la Katangaise, c'est la solo. Je suis de l'internet, il est vraiment un artiste, il est un artiste, il est un artiste, il est un artiste,
Oh ngandani do ya lungula ba kwa modèle to lingi donc lelo a tout ça possible na il faut minimum bon on a déjà dans malanga ba mange to écoute avoir artiste plein car do ezala ndenga système week-end hiver mais to c'est artiste a biso kota ba tout ba mona e artiste a biso ko kota na e ka ndenge sengela par rapport bino boyebika ne mona ngo etambola donc bonjour Médor bonjour Bitoko bonne wa pepele Médor Calais ouais et bien à Congo mboka Congo et bien mo faut vendre na palais mo et bien artiste ma papa ma tête ma pona musala o sa te bi malwa ba misem so ki no singa ba masanga na ba boîte na ba nini quoi faire mais moi parler moi maman donc voilà Médor c'est comme ça na yo Médor oza quoi faire ba mise presque ebele Médor okataka oyo o se partage andeni Médor parce que oza wana donc okata ba artiste bango no sotel ngolo baba yokanaka okati omono azana kankini opakuna azana le simate mais yo zo détail ya ko maîtriser bango nyonso bango no se maîtriser bango ndereni po bango na bango baza ba kankini ba mais yo karata bango no suba mitozo kata bo suki donc comment se passe maîtriser bango ndeni wanga na na stratégie mo boye moni na kala ba quoi faire mususu bazara kokota ba kozala pour musicien moko de assigner contrat na musicien moko à quoi faire musicien wana mais ngai sikoyo na ya na ba stratégie na nga kosola bien na ba ve na ba artiste belé ba musicien ba comédien ba komba ba linga nga ba pesa nga confiance de so na ke pa oyo na kate suki so na ke ba bi ke te petit wana la Médor ya na stratégie na ye yango mona ke na memango pe na monde na télé ko ba comprendre ke nga na luka vina nga vous en parlez sur les lots mutabi a signé un contrat 10 ans 15 ans n'abi que na ba Paris ba États-Unis ba France na ndi mananga mais so ki lelo nde na zangana bango karaboé ba sola nga pe bien nga pe na sola na bango pe ndenga bien et créer une complication te la musicien mo tete à Médor na mo lo kata anniversaire nga suk do esima to kata nga ba lo ba moite de koloba wana koloba na ezala nango koloba ya ndeni la koloba wana ezala nango la Médor obi ya su kata ki ye fo o ya tu fo kata nga oleka ye wana normal mais ngande sikoyo ko suki moni moni loboko na loboko eza mamebele loboko e créer mamebele le nana art mobimba yango mona nzama pesa nga don ya suki yango moni ba coiffeur mususu ba koma obanga na Congo ane coiffeur mutu mo boye aluka guerre na la main do besoin musicien mo bo solo na musicien na te oluka guerre au fin nga na TV pose actualité vous comprenez parce que nga na yebi nde na Gérard Musala na ngai soko luki guerre na nga be na luka guerre na yo mais so ça quoi faire mo so ça musicien faut za na succès ko le kozala na succès ndenge ba mission nga za pembe na bo so za na succès tenga na okato succès moi mise na ngoso za succès te mise suna na za succès te Médor yo ko quoi faire ko zo ko ta suba ba musicien ko ta suba polémique ya ba musicien ndeni yo ko quoi faire hein Médor ngaza coiffeur ya ba musicien o na ya na ba actualité na ya na makambu o pe coiffeur o pe abangisa ba musicien mususu o batala ba musicien ni yo ba saka Médor yo za coiffeur musicien ni ba banga baze bele babanga nga nga ba nani mais na mais monsieur za na otangelo ba kombo nga banga nga tanga ni ba kombo ba biso linga bongo c'est fora ngo la beauté tout le monde j'aime la polémique nga linga nga polémique tangela nga ba kombo to démorer bien mission ke kitoko omoni ta on a banda carrière na nga suki je sali Gelor ciseau do coiffeur à Kofi Olomide ve na nga la boa ki po boa nga te me na boa ki na pesa mbote parce que nga le to sola le soute mais to sola mama musique senga bongo to sola le soute mais aza ve na nga oyo apesa nga makamu na mayele muntu pa sala nga o na zala lelo ezaki sinjora coach Mourinho njora mutabano lexanga na TV liboso Venjora mtasalanga pelanga besima lelo afulanga la Médor. Vous comprenez? Si on a la Médor na yana ba actualité na yana makamu lelo Bill Clinton lelo venanga Maestro Fablo lelo Fali Ipupa lelo vena biso Agbada Mopao lelo vena biso Ntone venanga Didier Lacoste my food. Oka ba boire ka pesa na ba la Médor ba pesa nga actualité ba pesa nga makamu lelo o nga pe na za lelo. Mais yo so quoi faire olingo ya na babilo mo créer babilo mais faut simba kisi faut za la moto. Notangi pomba ten. Pomba sunani pomba yo yebi pombo yo yebi kai mo la kata musique pomba bazake belenga na ba pomba ba pomba la kata musique o ki pombo mo ba muto ba benga ba pomba ni yana na boite na bi ba pomba ba na bi ba pomba ba bango obi na pesa d'abord merci na gouvernement biso na musala ba osala bien parce que
kulu ne le kage belé ce que to commis quoi les merci na gouverneur de la ville Yandé Mouta la pese mbote merci na ba continuer so merci na honorable Zakari Baba so mbanga net na film ya Wuli Moucheni Code Mboka pomba nani pomba na bike masa mo sala théâtre ke boara pomba moi je crois pomba ka moko yo yebi pomba alliance pomba nyoso abinisa ka pe bato azo binisa oyo kamanze munaye obelo ko boma musique ya Congo so muta sala loko mo boye e beti na commune na bango ya lobi kete abinisaki so une musique est bêtise n'a pas téléphone n'a pas petit n'a pas bureau est-ce que babeta va concert le roi fallait pour babeta va concert à $50 babeta va concert à tongo tengela comme là on a habité musique na beta beta musique beta va concert nzembo nini yeye o bat bayoka na baba net na minute to wana fomi Dubaï et pas venanga bienvenue patron parce que musique ni pour on ne babeta fallait au moment on a fait un Kofi Olomide un moment on a fait Weranson un moment on a Jibé puis la papa chéri un moment on a Venabiso Didier Lacoste un moment on a Bill Clinton un moment on a Maestro Fabregas un moment Robin Mundibu parce que mise au tanga ma mise musu ya Congo babeta musique te alors mise moi ma tête n'habita moi ma tête mise moi ma tête nani brato te wala nani Ibrato venanga Ibrato piano wala Ibrato piano venanga mise mo boy oyemi non nzembo boye melaka vena so Kofi obi venanga Kofi olobide so vena pale obi aloba bina obi vraiment obi na rabena nga obi chomo boye bina boye melanzele na ye mayemeli nga mo pau alors mutalego na la mutalego na actualité mutalego na succès osele na nzembo to féliciter soki mapa so joana mapa komone ya so mapa wana nani pa mapa nde nani mapa ngala ebika mutu moko eza karma pa ngala ebika karma pa siko mapa ngo nani mapa ka soki joana soki lipa soki kale so kar so nini so karo ememaka mapa so kara oyo ememaka makara mapa ememaka mapa ngala ebika mapa ngala ebika mapa ngala ebite vraiment obike ba biso ve tanga ba komona biso ba Kofi Olomide je ne gêne pas toi bada mon pao totanga ba fali pupa totanga ba faire kola ba monta yambo yo lo bani vraiment biso moni maramboyo yango na lo bala batebele musique e baby na Congo musique e baby na kata Congo parce que mona mutu mususu alinga ko mara leader mutu mususu ata mise oyebana ozali na BCBG olongo BCBG okoma leader okosala nzembo boye fute yo linga kasho ba futaka papa chéri wana ngwana kesala nzembo ebongo mission nani nani koba nani mission na wa mwindo wana Gino agenda asala nzembo mo ba epola egenda nzembo wala Gino na lobi na yo mais oyemba nini bino ba journaliste mbi opia ba okanet bino ba journaliste mbi opia se porter so va na plateau alati moi costume ba coiffer moi bien avec à la fois coiffeur ne moi avant na imbatege akati moi bien alege mission pour faire sa actualité ya mbanga medor mbanga nazo expliquer magam oyo ngana na ba artiste congolais et dalika mbanga te mutu nyonso etangama aza leader to moninga ngana etangama te po ngala sala salon et ala coiffeur mususu sala succès babuaka ye mais soko tala salon na ye o mais ngai kutata ata ku salon masana nga chéri et leki ye ata venanga ministre ba coiffeur no so bobo ministre na banal leki ye tango za coiffeur aux artistes babuaka sala loko eza grave wana susu coiffeur nana ngwana susu la polémique na yolwa na yebi déjà muto na lobi na yo sala salon mo ya grave ko sala ko salon lo wa lipa te gitala tala kana ninte sala salon grave autant pas net nga boye etanga mana ngote na sa salon nga ngana nga indépendant mutu nyonso na besoin abenga ngala sale su na za batu tu bana ba Paris au Canada au Allemagne au France au Suisse au Gabon au Guinée au Congo abenga na chombo ben simeza sali coiffe nanga les rêves nanga sala benana ke libana mboka ba grand joueur ba miss international ba miss France ba miss belé na kata wa su na sala na sala art nanga oyo na memango na ndenge ya TV mais soki yo musicien olingo yo créer polémique non tout le monde on est un leader wana oyemba no bien mais olongwe kaka osala no orchestre pour yeboko ta studio ba benga yo ya Wuli Moucheni benga yo Code Mboka
Ouais, papa, solo là, bien, bien. V atino au moins 2000, moins 3000. Yo bon on a ah peine 1000 leaders, au moins si moment 4000, 5000, 6000. Mais beta ben c'est ça 6. Parce que belé on va ici ba album. Au moins tu peux porter parole na ye, on les capé na ba mission, na leader na ngai, musique e beta koleka, musique beta koleka nen. Ozo wa mtu atade, oye man. Ah, yo lisusu bongo la batade nzambe na ngai mais do yo kwa faire na ba musicien. Yo mtu atade, oye man nini. Album nini otade o beta c'est ça 6 na mboko. Oh, ben, tu as la maison, mais on doit se plaindre. La maison, mais tu as fait Igwe de la forêt, ambassadeur de la paix. Tu as ça bango zaye. Et on est là au Moussus Tobé, tu as l'isolo lelo. Tu n'as jamais relongwa na compagnie, ou ça la compagnie na yo. Eh, il faut ça na mayele. Pourquoi on a une compagnie où on a 10 000 mbongo belenga pena ça la relo wana. Non. Yango na la batu. On dit bomba, so beta la musique na beta on nenga bien. Ce qui ba na quartier na bino. Ce qui est dans le quartier, na problème na pomba. Na bina yonga na tengi pomba. Talamoni fali, falaza muninga ba misa mikeote. Bina botala ke bomuna bazaka fali fere. Baba misa wa pesa so lokum na mboka Congo. Mais au mona misa muso longwe na ye, aye, o fere kutu, o fali kutu. So tali fali na ministre société actualité fali za na grand succès na monde. Voilà, c'est la pomba nani Médor. Par rapport à Rumo, déjà que tu as dit, la main d'or. Tu as déjà que maestro n'a fallu qui déjà que courait comme dans les bandes de maestro à 5 il fallait pardon. Il y a déjà déjà au courant en gros. Est-ce que fallait à Koyambi pardon à un septembre il y a un thème maman cotoni. Est-ce que fallait à Yambi pardon pour évoluer bien pour évidemment bien que Robino déjà ça sous muta fallait. Si quand femme quand la Robino il y a courant des à la rater. Si quoi bah on n'est pas beaucoup moins est-ce que courant que le fallait qu'on partage la bonne dengue nini donc bah on quand on met ballon comment nabi na yo ça on va péter fan na lobi ya on na bisa ka ba émission mo nabi ba petit nabi ba petit nyonso oyo ba critica ba fali ba fere ba wera ba jibe ba kofiolo mide suka ba ozonga kala makolo ya ba vie omoni maestro ada grand chanteur ada na succès autant point na pesi masa na Gina PMF omoni orchestre wana et en actualité dans la succès dans la makamu tango tala moni ke te la moni te fala za venanga omoni ba tebele ba comprendre ti fabrikas na fali ba na guerre ti ezane batu ba kotisa ki guerre ba sangana mutaye pa fabrikas abia lobaboy mutake ba abi lobaboy non. Nga pona nga salinga plaisir ya omona maestro pas fali pour papa solo la base l'intérêt petit na ye intérêt pe collègue na ye na ndenga mama musique so za mama intérêt Robino mundi bazana il fallait to bae danaka na bia total na ba poto to mona exemple Kofi Msu ya Mikili mais asangisi ba musicien bazawana azo aider ba voyager ba obeta bandule na lobi exemple autant pas pour les ya Mikili neza na ba poto na États-Unis ne ba RK ni ba sala ba 50 ba sala pourquoi pas na Congo vena ba fali pour ba faire rigolo ba roza PM Suzu azo M Suzu ba petit na ye abisa boto sala boto soutenir to ke boto za bo ba okira pe ba mboka ba beta ba petit pe ba okoma na ba la ba pe ba parler ba ka mais Congo te mettre na ki jalousie na ba bureau na ba tambola na bango ba bo musique ngai salinga bien na pesi maestro mbote na pesi fali pour pa mbote elle rey mago motema nana ketchup et mami bafana orchestre mo mafali pupa na pesi bango tumbo moni fali pupa azana ana ba bureau ya mayele atape na ba bureau oyo batanga oyo ba portera implice pas fali o compagnie yango na ekendeka bongo ekendeka bo meto linde ba petsa ben polité to lipe ba faire ben polité o omoni mutali boma soka bani liboma sikelo ko koma liboso ya mandefu tangu bafinga vena biso Kofi Olomide siko vila ino Kofi pour le moment ça vena biso Kofi Olomide betera tout azate awa na kina mais ate ala kinta betera mo tout mais tout ngwa betewa vazaliti oh na bien yaza Kofi Olomide yaza lo Mike na Congo ya tala Kofi Olomide avec tous les musiciens congolais akebeta concert libanda ou bien comme quel ba musicien na le bien ve accueillir makambu
na musicien toi keyo moko to mais azam leader non leader a ko signer ba contrat leader a ko ne peut ko sala malolo venanga galon si do ko faire ko fiolo bidé aye mambo leader a ko signer ba contrat a ko ne peut biga mambo sengi fa pe pe pla ana bana pe na ba poto pe na bana pe na mboka mapaya a kepe makambu aponde zala yo biga masanga merveille rambo ay mamno loba a ko milani ala problème na muto yo na muto ka mama kima sera kimi yo me yo muto bandi o kimani tu ni ofie ko fa ça puis lo ba voyage c'est ka kimi yo mo yebi kamana ngo lo ba eza plateau de station a kimi yebi ça biso to faire o kimate o za mboka ne aza congolais o tika congolais aza nina problème a mutu babeta musique tellement za la actualité belé et le ba fali poupa tellement actualité ze belé tellement pe ko ça 20 tamukolo o boni musicien on avant musicien matete wana akotika la jamais robeta 20 album au moment où on aura Cindy les cas na MG30 ba finga Koffi Olomide mais les autres comment comprendre que na ba orchestre nyonso ba comment na ba Cindy na ba on ba MG na ba ozi muto ala kwa lipa akoma na Cindy na ye on ne kama pa autant pas akoma na Cindy na ye akoma na Cindy na ye mais au banda ko finga Koffi Olomide yo finga na lobby mais ba orchestre tout Congo ba na Cindy Maman va Cindy après bandolo ba ke Cindy wana boy mais bango pe ba chanteuse na bango ya ba mouvement wana na ba danseuse na bango basi na bango ba bimana ba danseuse na bango ba bimana na ba chanteuse na bango mina boko ela va na Koffi Olomide sala biloni Koffi Olomide sala biloni aboma nani ayiba nini asala nini obo memela Koffi Olomide problème na Congo parce que Koffi Olomide aleki bango na mapangu aleki bango na bakara aleki bango na balade aleki bango na album aleki bango na banzembo aleki bango na makambo bele bango sko bango bakolenga Koffi nani na mayele Koffi aleki bango yango mona fali pour pas di cap la merveille alanda lokolo ya Koffi Olomide ya papa ya Koffi Olomide les jeunes pato ozo pas alanda lokolo na moni biso tanto zangana ba musicien ona moni na ba musicien tout au bazala wana soki na bano tangelo ba comportement na bango soki na bano tangela bino ba nenga ba FIFA Koffi Olomide c'était bon Fali Ipupa c'était bon Weranson c'était bon Jibien Piana c'était bon Bill Clinton Monseigneur Dangwe Papa Malamu c'était bon Didier Lacoste bien Héritier Watanabe bien mais ngapo na nga Héritier Watanabe ba bongisa nanu Héritier Watanabe ba beta Zongal su héritier na lobi wana za fe na ngala ranayi ya Watanabe premier album Oro ki 5e vitesse tebet sera 5e vitesse te rarement 5e vitesse na lobi 5e vitesse et beta ezo beta mais abongisa atika na ranking abeta musique ya classe ya mayele batu nyonso afa na pembe na bango ba contribuer te fa longola batu wana nyonso biro batu wana ba bebisa ndule na ye venanga wata na yebi soko la émission oyo batu ba roboma yo za batu fani pembe na bango c'était ba très na fo longola bango obeta musique ya bien obeta musique oyo ya mayele ta batu ta noir ozo bango tika guerre yo déjà wa mwana wenge oza teti zalaka bongo yo oluka guerre te yo zaka déjà bongo ta bongo ya ndule bakena nango bongo ya te ba ketse mso bimisi ko mona mise mobo muto wa venanga nani kabo sebulemi agenda azali au travail ana dernièrement na hôtel aux travail azali au travail a travail avec album ah bimisa préparer bimisa et on beta bukambeto kyango te ah masalanga na mona masalanga comment ya nani eta comment ya nani masa animateur na yo ne wa boy bukambe nani animateur na nani wa boy yo wa ba miso ba yebala te mais so ke ba fali o mo tanga ba kombo ke ba faire gol la jeune ni so kama baza pa fali mais kama za pa nani te ma kama za pa Bill Clinton ma kama te wana za orchestre sati itala wana orchestre Bill wana yemo les jeunes millionnaires voilà papa social les jeunes millionnaires ba dina la cause voilà ma patron so bon 15 le roi o va déplique ah ça la nini après ce homo ya fali na fois ma be ya mba wana bosa na mama musique ya Congo mais donc voilà tout continue non na comme les kamba fali o ekomela kio pona na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba aussi mon kile ba musicien par rapport no yebita ke medor ndo zala na fali na ba rimer to rimer tu ko circuler o mola ki
confrère moko baoteki vidéo kokanga pour la pour makamba fallait bato bazwaka tant vidéo ko finga muto même pas à niveau na aussi micro caméra bandi ko finga soit batinda kio boyozo kitisa muto ko finga boye c'est pas de na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse vraiment par rapport à Camerounais kende la ko finga ba musicien rakina ba musicien biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur to comme ko tango oh mon to comme la président Fally Ipupa donc mon muto mo azaki vidéo a fingi a lobi la salinga ko loba pona yo par rapport à batwana okoko loba nem sumu pas même pas niveau mwana mwana na eh ben azotsa micro azofina yo ko loba ni pona muta bongo omoni likamula uto loba ezanini ba musicien oya mike bango wana nde ba osalaka na ba chroniqueur oyo alors omoni mamango to mo comprendre te mutu mo ba vana ne chez bango la parler alamuki mama boy site internet asimi micro atangeli ngote il fasike ebiete Bouboué, bah pèse micro site internet, allez abandi ko sala babuzo ba ko filima kabanzoto na ye, a pibilango, o ba bengango base. Neti dernièrement eloko Rafin Toumba salinga na regretter mabe, Rafin Toumba na bana. Rafin Toumba responsable. Autant na succès na kata moko ba pèse yo valeur Rafin Toumba. Quel que soit ceux qui musicien moboy, soit disant ceux qui boxeur, ceux qui judoka, a critiquer il Fabrice Fally Ipupa. Répondre na ndenge normal mais quand répondre na ndenge to ça la vidéo mo bozo sukola en peine ni c'est pas normal après na Congo la biso ndenge image na tamboli ba otike ka ça la peu émission mais sko bana o batu o ba okota batu bande ko na ba mo na image wana na téléphone nga journaliste aussi mo finga no Fally kaka de lamuki na yo o ba no finga Fally fala za muninga no te Fally aza masa no te Fally aleki msusu famille na bino na mbongo Fally aleki yo moko na mbongo. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play, donc ma chaîne est belée, il y a Congolais, P à Congo. Tu belé du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tu vas dire, tu as promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belé pour benga, pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tu as dit binopé, tu as dit chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de la vous avez un numéro, vous team de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. C'est moi, olala non anda kwa biente. Wano mona makala, so mona imbateke mona masina, olala non anda kwa biente. Olia ka biente, wala téléphone malonga te à $500 te. Ola ta même sur basket ya boloro à coiffeur international là tite. Kena hôtel bango na ba métro, na ba carré, na ba boîte à settement ndenge ba senga mama sanga. Ndenge ba senga ka ba monga ba transport, yo ke na ofinga Fally. Mais partout abonné bon ti d'abord baninga ba collègue ba sala yango na lobi boy ba Fally Ipupa ba faire goal ba JM puis na ba Weranson
ba Koffi Olomide baza ba ninga na bango te o ba ba rozwa ba déborder ba finga bango ba ninga na bango te fallait combien de personnes fallait apesi bango ba vie o ba ke États-Unis fallait ça na combien ba mongo combien okotsa fallait ça na combien de ba biloko ba entreprise ça nango yo zo ta on finga fali pupa faut ba ni liboma yango moni ke to ba yimutu nyonso o finga fali pupa o finga Koffi Olomide o finga Jibe o finga Ferry il fallait to tino makala o ke beno fani na makala o beti 5 ans na makala so totali musicien oyo atinda ko finga abi miso na makala le cas na TV pesa actualité ya makambo na yo pesa message biso to mis album na biso to robeta boy esili il faut finga fali il faut finga Koffi on finga ouais on finga Jibe on finga Bill on finga Lacoste ya normal ta car il mo konza banda marama TV lelo te kala asala bien biso lelo to so ba actualité ba succès na ba mission na ye mais tant avani na ba avani na ba PD o bana ba PD o bana ba PDP mutuwa azai mwana mobala ko mi mwasi mutayi mobali net ngala la medo na mobali mais ko mi mwasi conseil ni na peo maman mo sala ko mo finga afali lelo azab succès silia basakala na fali pour basakala na ba bise basala kombote basakala na ba faire te on sala jamais na faire gola jamais na fali jamais na wera jamais na Jibe jamais na Koffi Olomide on sala na bango te alors mutu alors barbara mo boye moi simo boye neonanga mo boye sikoyo ah obi sono talo yango moni na lobi à partir lelo mutu nyos est à porte-parole est à musicien est à la yo soki kaka o meki kaka kolega na tevo fingi fali Koffi Olomide wana koma bena fara wana mene koma bena ya fara wana koma ya fara est à la ba bana ba poto nyonso est à ba bana Kinshasa soki bo meki ko finga kaka fali pupa la tanga mlo kombo fali bo meki finga fali bo meki finga Ferry bo meki finga Jibe bo meki finga wera bo meki finga papa chéri bo meki finga Bill Lacoste ngala medo na ko yela bino fara pe to roya na ndenga ko lata to roya na ndenga pa pale parce que moni biso moni batebele balobela baka batebele mo so azika mo be balobela ka ngai tango na botami na kuta de baka ngade amasala ngai ngata na botami na kuta de baka biso to esprit bana bandal bana babo marché ngata na botami na kuta de to de baka to la de pala ba danser mais ce qu'on a créé au luka finanga na au luka finanga lelo na installa on comprend na comprendre ba Noélie Noélie moi ça kitoko Noélie motema ya Claude DJ Claude international na Fomi Dubai bae maombo ba DJ 15 central maele bae mamna loba ba DJ Abou Parent français bae mamna loba ba DJ immeuble bae mamna loba o mais lelo bat mambo pesa ba mi ko manquer ba tango journal chronique 15 lobela musala na yo kokote la musicien te lobela actualité ba musicien nyonso parce que biska yo zwa vie oyebite yo ga so ba boira yo libanga ale malamo libanga ne salo fe libanga ngo ntemboni ah ntembo betela wa kanasik chéri nanga kana secret bébé nanga kana secret ce que mutura dépli mutura so qui dépli ka beta ntembo mutura veo nani so ka mapa abeta ntembo bo bomanga zala kasi ko boya ngaite na kokyo de fama desuye pa ya mamaro faire musicien otoni yango na mais na bien na za quoi faire ya ba musicien na za musicien na lobi yango na bitowa bomanga zala kasi ko boya ngaite na kokyo de fama desuye pa ya mamaro nani akode fisanga présence na yo ye zongisa motema e skonzema boye mutuwa yo misa matete wata na kara bien te téléphone a bien te olata bien te omega Koffi Olomide omega Jibe piana omega wera mtasala beta ba double zenith vena Claude ebi marambo DJ Abou aye marambo
tala eza actualité ya otobi soki omeki kaka na fali na Koffi Olomide omeki na wera na jibe ngala medo na koyela bino mabe pe na expliquer bino niveau ya vitesse nga bientôt la fala memanga to ke mikili nalobi na yo ya nalobi nga na ke mikili avec fali pupa nalobi mama suki ba vena nga bedi badete bazanga na basengane balondo bazana na ke pona mama suki tant na ya vena Koffi Olomide ki tant dozonga dile na kosa na Paris tant ya Luanda tant dile na kosa ozonga atoke Luanda tant to ya Bill Clinton to ke Nigeria nani atuwala tala nga na coiffeur oyo na bundaka na peyaka ba whisky na peyaka ba champagne na peyaka ya ba coiffeur muso mbala so akoti boîte boye il fallait kaka moi amena moi bouteille moi bien aluka ba buaka ye aluka ba sala boye nga dia na sala kombo nga to boyinga na sala dia kombo fallait ayebinga Koffi ayebinga Jiba ayebinga wera ayebinga vena nga faire gola ayebinga dide la kosa ayebinga bila ayebinga yango na esi bango mikolo to na elo moto oloba tokosa na kokufa toyeba matanga nani oyo batu ba ozala ebele matanga nani oyo ozala na toile moninga matanga langa na onima balela ngo ata na 20 mais po actualité ezala mais matanga langa batu ba ozoma mbongo batu ba ozoma bala batu ba omela na so actualité mais yana ba mise mususu akufi toke matanga nete toyoka nini venanga la pesi mbote na venanga Yves Matiti na pesi mbote na Yaouli Mouché le véritable code mondial venanga Papi Kake la foudre na bo sante Crévi Fouti la liebo na bo sante masananga héritier Wata Nzambe ba changer na kapela Monica Kapinga mama na mo bo sante Meje Bolamba ba Normi Matiti ba Tracy Matiti so Nathalie Mpanzi boye so Nathalie Bonamoni président Rock Biboué voilà ba fait nanga groupe les patrons mobimba groupe les patrons mobimba voilà baza ba fait nanga la bossa était président Elvis ya solo la faut boire ya solo la ka président Elvis Fabio papa solo la talaka yo père social président Elvis talaka yo papa moi meilleur à l'obis c'est-à-dire ça des années président Elvis a solo la moni yani ka mo solo la solo solo la meilleur yo et dans likambu ya solo la ya likambu solo la ya président Elvis a solo la ka ba Noeli la belle mo so si ça Noeli wana moi jimo maramune za ba président Rock Biboué ba fait na Ramani Kota na Luanda ba fait na Adolphe Mute Bachila Muina na pesi mama na ngamoko moninga na pesi mama na ngamoko abotanga ya zana na Paris ya vana na Paris mama Rose wa bota Stani la Médor mère na ngazaka la Paris ngala mwana poto ya solo parisien nga mère na ngalenga poto te nga mama na la poto ngalenga poto te nga père na tala omoni batu misusu ya baleki na TV ba finginga so to tena ninga ba famille omona balala na be ponja ao ana ventilateur ata climatiseur te aibi te mais aibi te ke moi musala ata na moi musala onikele bilamba te mais ngala la mukaka boye nyonso eza oza opani nyonso eza napesi mabeti momombo te napesi président na ngai président na ngai ive na nga tete nai maboko bank Docteur Teta Denzali obi Docteur Teta Denzali yene makam na kata Congo Docteur Teta Denzali yene makamu Masananga parent français DJ Abou l'homme de Discorrect Masananga ya swag namoni DJ Maoula DJ Firis namoni ba DJ Mboma namoni ba tebele o balinganga la Médor ngaza nanga coiffeur na finga nanga mutute na ya ka ko pesa musala nanga na ya olobela musala nanga souk na ya ko défendre makamu o ezali namoni ndenge zala obi biso sala bablo mo benenga actualité yo comprenez moi du respect ezala nango ne ma muneza to me makamu na ndenge ya bien ngana nanga coiffeur na fingi mutute na lobi ma te na expliquer ka ndenge bato ba boya ba musicien ndenge bato ba finga ba musicien yango wana. Donc voilà, merci Ming na bien tout bozaki na bolande biso vraiment tozala Léona Médor coiffeur ba musicien toi kata
coiffeur munene na kati ya mission bino boyo kendera nabosani conseil excusez nabosani et Dubaï chicha moi Dubaï chicha so yene fomi on met la moi chicha bien faut luka Dubaï OK message commis on met la moi eloko neza la donc voilà merci fali pour Bambote Kofi Olomide et professeur donc voilà message est commis vraiment et puis on a vrai frère c'est pour envoyer la bino ya dégâts mami Moussa moi ça pembe mami Moussa moi ça pembe le babo ça moi ça pembe donc taka yo la mère voilà yena miko la benge bébé yemta sala la mère moi ça pembe so la kitoko mero so la bien mami Moussa talaka yo donc merci na ba et puis on a vraiment na Paris parce que na ana ndoi yé aza coiffeur te mais yé il y a ça là maquillage là à Paris, Belgique, États-Unis, Allemagne, Suisse, la main d'or. Il y a la main d'or, ça moi aussi. La main d'or, Noi nanga, Mutasimbi, Canada, Suisse, Allemagne, Guinée, partout, mon immobima, la main d'or, la femme taille, la beau santé merveille, mon vieux. Le message est commis. Donc voilà, merci de commis dans cette émission à Bissot. On a main d'or par rapport la beauté troublante ndé makamusuka na mwana. Donc la beauté troublante ndé suka na mwana. Ye onde la katangese d'abord mais ça la kombango donc la katangese ndé makambu. Ba vrai frère la beauté troublante na la bino ya dega ba etu ya ngai donc ba bi les jeunes proton angola ambe du côté afita la kayo vu sur la kabien. Viens la chérie depuis Paris oyebi hein de comme bon voyage na o donc bino boyebi papa masolango. Donc famille makubi kwa bino boyebi ndé tozalaka déjà. Donc merci na bino nyons tout mais dans numéro de téléphone au Bossani. Sunoli motema mure. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone en 0 et alors 243 9 74 59 23 96 00 243 9 74 59 23 96. Il y aura ce qu'on dit moi venez donc voilà merci Mingina ba et mais d'autres côté ma émission fait comme on a vraiment merci na ba et tout donc bon s'abonner na poto TV donc ba bien on ndé makambo poto na poto ndé makambo bon s'abonner donc bon s'abonner il y a trop taka poto na poto yango ne sala la vidéo voyez ba bi poto na poto pendant la vidéo tala ka poto donc émission là bi que ça li plaisir na bana to ya yolo donc pour staff et fomi na bi que émission o ça li donc plaisir na ba to ya yolo ba lela donc tala kaka na vraiment yango ne mi bala poto ba ninga ba journaliste mi bala poto ada mo amuke aluka so yo bala ye soki oye obala ye ya normal bala ye taka bala bafali mwana batamuke koya te po atinela ba photo na ba WhatsApp o publier le ba publier oui la beauté tout le monde de la presse ne makamba e pesa makamba ngone za l'internet to ka to corriger ngo ba ifo fongo ba bime bele biso ba vrai vraiment na ifasiki betinat sa ifasiki biso yo donc brevet zali makamno c'est zalo ayebi quoi faire là ta olekala ba leader merci tout ba yanga vraiment donc faut rester penché faut s'abonner na poto TV taka yango makambo kangi taka yango bimisi la beauté tournante de la presse on va autour président l'ami la katanga zanga uti wapi mosoela bata uti wapi donc ye onde donc o la maso bimisa mona ngo pesa makambo ye c'est frango la beauté tournante de la presse o bayingo simo kilo balusi donc vous restez penché vous s'abonner babone déjà bana yolo déjà ba moni donc merci so ngoko ta boîte longe bar et fomi Dubaï ba tutu ba zala mikili et fomi yango yo Dubaï et fomi yango yo et ça longe bar et ça boîte et ça na flat so lingi oya olala bien ro ta boîte obina oya oyo kama mbu ya kana fomi Dubaï place abe pas ya président bienvenue venanga ya kati ba président rock ba président Elvis oso pa ndenge zalaka tactique léger ba tutu ba linga la main d'or azane coiffeur ya ba musicien to kene Canada kozonga langa en Luanda après Luanda na oyaki na après kin to kesko biska Samuel Eto El Pichicha Zalara parce que mikolo na omina ngaka coiffeur ba joueur na pesi ba félicitations na ba joueur nyonso vita na général Tango Fort coach Ibenge soutenir Tokos Fali Poupa et professeur gynécologue professeur to bois ki gynécologue professeur na biso yo ebia Marie bambota trop na lela bino trop la main d'or coiffeur à misé yo
tokende tomata avion retour toya faire rigola Fali Poupa papa chéri toya tokos www.poto.com www.poto.com www.poto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele